Bandeko na ngai, bandeko na ngai de partout ici kabuza. Na vie, il faut toyebaka ko repasser ba relation. Nzambe oyo ayebaka kopesa bandeko isika oyo s'attendaki te. Nalingi na témoigner eloko moko mpona mwana mwasi oyo boomona. Bomoni mwana mwasi wana azoleka wana. Kombo na ye Sarah Maimona Bilaka. Tobanda kosala na ye théâtre na Nana Lumière et pas Souza Tambikila de Monica à l'époque. Ndeka nazalaka gentil, nasekisaka mutu nyonso, nayambaka mutu nyonso, en tout cas tozalaki bien. Et na parcours à vie, Nzamba yebi ndenge asalaka bato ba surprise, na Nana Lumière, bato mususu bakufa, bato mususu ba voyager. Sarah Maimona aeko kende États-Unis, bolandanga bien. Nalingaki na beta sete toyebaka ko repasser ba relation. Na ba moment na ngai à 2 heures. Nzamba sekwisa mwana mwasi oyo comme l'ange Gabriel, comme l'ange de la bénédiction. Mutako sungo azaka ndeko no ya famille te. Na théâtre nazwa bandeko ebele. Bazalaki ba camarades mais lelo bakoma famille po animi kozala kaka gentil na bato. Na bandaki kolala na dépôt nga na bana na nga. Na ba moment na nga ya 2 heures, ba moment na nga ya information, Nzamba zo former nga, na komaka na niveau kolala na dépôt nini, babombaka ba biloko ya courant, babombaka ba sac ya ciment. Na kati ya dépôt wana, na banda kolala na 3 garçons, mibale ya normal, moko ya liboma, kombo na ezalaka Arsène. Et na kati ya dépôt wana, baye ko proposer nga epa mukolo lupangu ke fwa bima na nga, soka bimi na nga te, lukwa mwasi na mobali, naza na esika ya kolala place wana te na bana na nga. Tango na tiaka munoko, na mona Nzambe na vie na nga, eloko ebangisa nga suna se ya moi oyo, ezate. Bandeko sécurité na nga ezalaki moustiqueur, nazolala na ba corps étranger. Moko liboma, rideau na biso ezalaki kapo, mibale ba garçon ya normal. Nazolala na bana na nga, mibale ya mibali, moko ya mwasi. Et komaki na moment moko difficile ke soki na ndimi kopesa nzoto na ngai te, naza na endroit ya kolala te. Contact moko tozalaki na ye ezalaki Sarah Maimona Bilaka. Que Dieu me soutienne, jeu de larmes. Nazalaki na mbongo te, nazalaki na mega te. Tango esali buzoba batu baye, babandi ko supplier mukolo place, ki a respecté nga, e biloko na nga ebwakamaki libanda, ebimaki na dépôt na bana. Et nazalaki obligé kotanda mousse, en plein air na balabala, nazalaki na solution te. Batu bakomaki kokabela bana na nga baji, basombeli bango mikate, naye kozwa 600 francs, naye kotia mega. Sarah Bilaka atindelanga mbongo a garantie. Le même jour on a subir humiliation. Le même jour na tie mega na téléphone, na moni code ya monigramme, je me rappelle. Sarah Bilaka atindelanga mbongo a garantie. Le même jour on a subir humiliation. Tant mosusu ye moko soka tali vidéo oyo akokamwa. Et nazalaki obligé kozala quelque part na bana lobi na tongo, na tambola kiloko muta liboma, pe nazwaki ndako. A partir a mukolo wana, Sarah Bilaka tindelanga mbonga garantie, ti lelo na fandaka liswe pa batu te, na koma kofutela. Ta mususu ye moko ayebi te, eza na batu mususu basalanga bolamu, na ba prière na nga, nazangaka te ko intercéder pona bango, meta musu bayebi te. To salaka baninga bolamu.
nayebisaka nzambe abatela Sara bilaka abatela yo ma chérie. Il faut nazongisa bolamu wana koleka lola ekofuta yo nga pe faut nafuta yo. Mon père agir, moi aussi je dois agir. Tozalaka bien na bato ndeko na yo eza kaka oyo botami na libumu moko te. Ndeko na yo eza oyo ozosolola na ye malamu, ozo entretenir na ye malamu. En tout cas toyeba ko repasser ba relation. Tika nzambe alola apambolela nga Sara bilaka. Sara na ngai kokufa lelo te. Bolamu eza nanu ebele liboso ya vie na yo par rapport ya oyo sala na vie na nga. Merci beaucoup. Bo partager, bo aimer, bo liker pe bo s'abonner.